on a assisté les héritiers. Gogan, El Diablo, Watanabe, Petuana Souka. Kapoya Angola. Kapoya double Atlantique. Oui, le Ibn qui s'est Wata allié. Allié Fali. Eh, Tchétché de Bala. Galobi, vous avez pas vérité. Tala. Tchétché de Bala. Tika mama. Baye boye, basali boye. Héritier pe la bi Fali pour ça dans pembeni. Ça na wana tirongai. Et comme il tourne na mito to yoka Wata olinga te. Fali poupa. Fali poupa. Surtout dans mon quartier là. Fali poupa. Félicitations pour comment le bien. Ozo basu na agitation te na TV. Ngati Tchétché. Abandonne mon agitation. Omoninga masa na katiye ba nini wana za agitation non la tala bana yo jeune yo balara kuta na on vie il fera le bané mission so bonjour ouais ngai fali bon na sali bon na beti bon na tondi sa bon na sala tete wande na oloba te on dira so bunda na basi mais fali alobi fanzo alobi ke la bati misu ba yakande kop baba wengete ba ande ke aye ko sala boulot mais azande wengete. Bon, place voilà à boire la ifere. Ah, Tchétché de Bala. Naza muta vérité. Azo lo ba émission là parce qu'à moni va présenter faire et téléphone il a pris la voiture il a sombi. Nazo ezali. Ezali non dit. Ezali na Google so bet sur mon téléphone. Na ko ngaza muta vérité. Na peine ni muta falité. Fallait za la pire massa to za na quartier là te. Oh bolinga ke oh ba bolinga ke su. Oye la batterie sir. On so na bi que non sala boya sali. Pesa mbongo panga nganze me beta 100 fois. Ba msu ba banga nganga fort. Ouais. Yo coopération Nzita banani tokota na banda banganga. Ah, na ba José Nzita. Ye kutu tokutale ye wala leader na banganga. Tokutale na Kingabwa akoti boya bina oh ya yepo ya ka bina ndeko bo to sala. Na Kingabwa José Nzita. Si. Ne ya na besoin que bat batira olobane que bat wana bat beta ba martyr. Ye pas comme Kiabe babandaki ba beta ba Olympia beta Olympia. Ba beti ba Bercy abeti Bercy ku ya mo ebele ko le ka bango. Et comme il va beta martyr. Hein? Bercy a beta wana. Tu vois l'équipe ba Bercy. Bercy bazwa image au place bazala zali concert menacé. Des zaki menacé message. Concert wana simba te. Biani. Oui vite. Oui vite. Osage grand journaliste mon frère. Oui vite que concert wana tonda. Ye frère wana a beta Bercy ma ezala menacé. Matondi sa salté. On a pas bougé ne ba tchakité. Fallait pas filmer on a mine de comprendre que non. Ah ne télémia wa libulu ezali ya tout le monde a plein. Oui plein. Ils appellent même midlands kaka. Alors la yolinga tena silika et atini amigo. Alors chantez à vous. On m'a dit fou wana. Conseil wana nous avons se beta là-bas. Dans le temps, l'émission il fallait aller kana kia. Baki makamu so boki la faire. Tala wenye ba benga yo te. Tout le monde a fait ya na Zaire numéro 1. Grand prêtre ta azobora bakri. Azobora bakri ba tie pour tout ça na suspension. Tout le monde a souffert gars na wenye wana. Jiba telemi boye. Dernier fils. Faire yemba wera ya bambie sans ba mbembo. Aketika moninga te. Wera faire ba ebie pe na wenge. Venez découvrir Lens by BBL. Des lentilles de qualité supérieure, hydrocor valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lens_by_bbl-in. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili TV. Nous sommes très contents et à savoir que vous êtes nombreux disséminés à travers le continent. Vous suivez Nondi Premier, votre humble serviteur. Mesdames et messieurs, je vous rassure et je vous confirme que Bisso, Angola, les actualités, toute actualité, et les caca à travers Nondi Premier, à partir de Angola, Banderonio, surtout partout dans le monde, Leka Angola, Angola, revivez en image, c'est comme si vous étiez dans Angola avec Nondi Premier, votre humble serviteur. Kitty, mesdames et messieurs, Nabairo Palanka,
hein, je vous avais promis une émission exclusive pour nous expliquer bino palanka neni nango ezalaka ba ressortissant belé ya ba Congo bafandaka awa na kati ya palanka. Alors prochainement je vais vous donner les émissions mesdames et messieurs pour vous expliquer palanka mais toye ko sala nini awa toye Rolanda l'un des artistes renommés na kati ya Angola, l'une des stars na biso ya musique congolaise afandaka na biso awa na kati ya Angola, il s'appelle Tchétché Debal. Hein, il est aux arènes vraiment awa na kati ya Angola ta otanga Tchétché Debal bon mon mbala moko Koffi Olomide ex Doumer ya quartier latin, il a eu à faire son passage ce Koffi Olomide et c'est avec lui que nous allons en parler, nous allons discuter, nous allons bavarder tout au long de cette émission awa toye Rolanda awa parce que ayo bongisa mutu kanaye et pas ya chemettre Hendrix. Hein, chemettre Hendrix, c'est-à-dire l'un des meilleurs ingénieurs au Salarana Bango nakati ya Angola awa bomo nara espace oyo et bon sarami tuka nyonso toutes sortes ya bakar to Salarana Angola nakati Angola awa mettre Hendrix abongisara yango et abongisara ba camion de luxe. Je vous rassure, mesdames et messieurs, Tchétché Debal pas bongisa mutu kanaye awa. Bomoni est déjà awa, non? Yé Tchétché Debal. Donc nous allons parler de l'actualité musicale, mesdames et messieurs, toute actualité. Oezo le kalelo nakati ya monde ya Zaïrois, ça veut dire makambo surtout oezo le kana Congo. Nous allons en parler. Nous allons aussi en parler de son album parce qu'il est toujours en préparatif. Il y a album naye Torobeta Masolo ya Pixana awa, mesdames et messieurs, Torobeta Masolo ya Wenge, Torobeta Masolo ya quartier latin, Torobeta Masolo pe ya sextape avec Nderonabiso, Mike Kalamba ina Zayana Torobesa Torosolola sola bongo, mais aza awa Tchétché Debal tope sa ya tambote. Tchétché Debal. Le jeune Nondi. Il est professeur. Non, mettre un dixi, mettre un dixi. Le voilà masque à quoi mon a la miki mon partout. Mettre un dixi, mukolo baro vraiment. Denis santé. Santé bien exactement. Na yo ba sangono tour na habiter Léona sur point de roi Tchétché na sur point de mo. Ouais, normalement c'est bien ma casse. Voilà. Là tu as bientôt déjà professeur donc ça veut dire que chose à te quoi. D'accord mais na expliquer nga mambe belé ba karezo bonga ma de ba karezo kota kufa ezo bima mobimba mais to so lango titoya to ba ndeni masolo eleka. Appelle ça check up. Yo pe ça check up. Ah. Check up. Appareil ngo za na suiba pas mettre. Ya pousse la boya tala vraiment. Ya tout ça les mois diagnostic ya car ya bi que bon senti moi difficulté moi muke. Yango to tient moi pareil pour total rapidement pas les années ni. D'abord des années tala et dans maladie tout ça ah. Maladie ni ça na kata camion donc na kata voiture ya zotala. D'abord faciliter ma rambango ko. Et faciliter le makasi. Yeah. D'accord, merci maître Tozo prochainement émission mobimba mais Si oye kaka. O qui milanga ni on ça somme non mon até. Kana dakimi fort mais bien il fait que ça. On s'adapte. Mais on dit que na la déranger fort pour na yo Tchétché Debal bazo yebisanga na pesi Anel Kabafosset mbote là ça que on a ozolo Tchétché Debal et puis na pesi grand poète Adoyu Weba Salam na ye na pesi Sims et Sele yo ebita mboka mobimba kuna na kati ya mikili basalam na bino et puis na pesi Glody Iyani le patron le silencieux mbongo sala makele était le patron Pablo Kini na habité dispensaire à solo Tchétché Debal Debal komi tungisa te ngana ende to coopérer c'est ça na yo boma yote bang sanga mondam so yebo eza na bonga makeno eza série d'accord malgré mais à part ça ndeni masolo non epic ça non voilà masolo epic ça je crois na zangisaki ba mayele moko boye et en ce moment où mais vraiment bon na zangisa mayele moko boye mayele sonné nos accords d'ailleurs depuis aux alara déjà pembeni à grand prêtre quoi drama mayele ni no zangisa c'était bien bobimara complet biloko moko boye zangaki na bakisi yango mikolo donc banzembo na isalaki na o na ko zwa ya sika
nazo sangisa yango na olonga ba ola mona ezaki bien tena donc na tamiser plan quoi na tamiser plan donc bientôt kala mingi te donc si je crois bien donc nabi que na pesa ba jour mais na pesa jour te parce que l'émission na pesa ba jour trop l'émission na to pesa jour te to pesa mokolo na mokolo au monde pena Epixana album Epixana sur le marché banze muga ba 2 minutes 30 secondes banze moya ba 3 minutes 30 secondes makambo ba 5 minutes donc ils arrêtent Epixana na générique loboko. D'accord, mesdames et messieurs, Tchétché de Bal, yo so la sikoy. Voilà. Tchétché de Bal. Ouais, jeune non dit. Ah, voilà. Tchétché de Bal. Finalement, tu m'as réussi, je suis là. Moi, je suis quadra Koraman. Ouais, moi, je suis quadra Koraman. Donc, on a fait un bisoto. Ben a binoto. Mais ouais, tu on a fait la ko buka la te. Malgré que limba attaquer tout pour la nini. Bataka vera bo batu susu. Biso za petit na eto vana na sima po na pilipo. Makambo via na sali na via ndule lelo. Vraiment eza difficile. Mutu musu sala. Ya difficile mutu musu sala. Mais batu musu pe ba o sala la bango ba o leka epe. Non, ko felo mide musu oyate. Kofiolo midem c'est oui kofiolo midem so ya te mais ba o ba go sa go leka epe ba o ya ti lelo na nte pendant la musique to bandi biso to so to dans zela mais ti lelo ata morote rien ba 20 tonnes rien te da ke bana mike bana jibe rien de clan wenge rien miudu clan wenge ba petit na ba bi ke wana ravie na biso mais Hollandi collègue non fallait il faut ba né on surtout ba respecter les lots ba yeba ke bango basala yepe fallait do sala makambu il faut ba respecter et pour na yo quand tu dis cela au moins au contredire déjà maloba ya frère na yo fallait bon yena sepeli frère na biso na sepeli po akomo lo parce que émission bien ça maloba liboso la wala ba bien te mabemo ye asala raso asala émission au moment ina lekia si mananga batu ba ya koleka ba sukola mai ba olata ba oloba ba songa lo linga te et mangai pe na sokole la mala lati na ko loba makambu na ye donc au moins ba ba missionnette ngala za muto la makambu na eti ya sala so ça musala malamu ko Hollanda na ope mais est-ce que oyebi que non frère wana zo loba que non ye asali ye e baya baza na vision te ba mise baza na vision te baya ba na vision te makambo ya salaka la kabano kala na 2010 yango sikala non mais est-ce qu'akosi te akosi makasi Tchétché de Bal na bien yo bosani baya to fana ba gisi baya so ba ali foreman to mona bango to vanda boye to mona Vierambo avec Passy e banda kala lelo te makambo wana o tu fala o bazwa ba filmer na catch ba filmer na catch ti ba bongo yem te so ba filmer na catch yo bosani yo no ba filmer na catch Tchétché de Bal te émission na bazwa ba straight parce que non te so ba sama ko na catch bazwa rote mais muto va lo balika mfo yeba nini na nini voilà ba benga ngo ben biso to benga ngo ben ser par rapport à boulot na biso to ça l'émission pour ben ser et koko ta ba robenda mo montre na ondolati montre no kitoko bo ba bendi yango mais ce que ya ba aussi musicien va saper boye ndeyo obeti ensemble na ba slim boy ba bandis ko rozo ba bando présenter na kino latina se ba du ba team no ba bendi ride na yo yim ta kotisi yango ta on peut quand même pour ndimat nana za o sala ngo avant nana za o sala ngo avant musicien tout ba filmer c'est pas on ta clip ya tati kone alobi na clip ite alobi na vie normale boye ça veut dire mutu mo afandi la saper na ye boye ba na présenter bango ba collection snap oui ba snap lelo bon snap yem tabandi snap mais snap bo mo sala snap lelo Tchétché de fallait poupa fallait poupa surtout dans mon quartier là fallait poupa félicitations pour mo lo ba bien ozo ba son agitation te na TV nga Tchétché de ba na agitation omoni ngai masa na katiye ba nini wana za agitation non la tala ba na yo jeune yo balara kuta na on a vie il fera le bané mission soit bonjour ouais il fallait bon na sali bon na beti bon na tondisa bon na sala te wande na lo te on dira so bunda na bato na linga ki yango te na pexage na mona change yo pexe neni na Tchétché de Bal na nyango wa bana baza ba musicien ba ya na sima ngai balanda idéologie Tchétché de Bal nazo ba no vérité Fally c'est un bon travailleur c'est un bon musicien mais ba yo ka ngai so na leke moi mission na leke awo ba on va na vla de Bal na yeba ka OK na ngabu Fally bon
ayebaki kokene ko yo mokolo bakalanga baabsence na ngai ebimisaka baflere ebele neti la caravane la sorcière ntango balongolaki ye kindoki lelo nakomi nde gentil yopesi nge espace te tshomboki kobokola kokola komata lianzi oza balboko na opresente amundi abata tobandi awa donc kaka bon toza tozotala tokende mpe normal oyebi normalement bato mpe bakoma regrete mpona bino quartier latin c'est comme si fali ama obunda ye moko olisiko bino boya botia ye bapua ndenge selo atiaka fere poa jideta atiaka fere poa c'est comme si quartier latin bozala mutu moko azorepresente bino mais bino mpe bobima bozwa lisusu boserebela contre ye olie botia ye poa boperdre kaka na kombango ya quartier latin na wenge peut-être ndenge mamango ekoma okendele tchetche de bal ye akoleka na tv kaka koloba ke moni ye ayi kosenga ngai eti eza na mamba owela te ya ndenge bo totya o poa mpona latino ekende merci à trop mais jour avant nanga na plateau oya mona na caméra te ntango avant na plateau bani bamo bomoni ti abenga ngai azolela bapardon ça veut dire que akoma apalpiter devant caméra c'est ça on a lobi ti akoma apalpiter devant caméra problème ne eza nini problème ya efanje ezali biso tokoya ya bon totya mpe force parce que wenge nati yemena se yo oza we mo totya poa mais akoleka na tv akoloba mais na famille nyonso tu bamarke tu bazalaka omona te tozwa seleo baaudio ebima azoboma baheritier bafere méritier alobi aza frère na biso toyebi ndenge azalelaka toza na problème na ye te bazocontinue kozalaka ensemble bino bokokosupporte fali te pourquoi et puis boyebi question moto aza na mwa succès na ye aza na mwa mbongo na ye aza na mwa makambo puis mwa avancé koleka bino fo aza mpe mwa capricieux aza so na succès te aza na mbongo oui bachance ya quartier te c'est bon baza nde so na succès te non eza biso quartier la te aza so na succès te fallait au mosala boye ayebisaka bino na émission na te asali déjà boye parce que tunanga nini moto aza na succès lelo eza héritier gogan el diablo watanabe peti wana suka kapa oyo angola kapa oyo double atlantique akangi oyo lobi mpena kisi nzola wata alie ye fali tchetche de nalobi bozolaka bavérité te tala baye boye basali boye héritier epela bifali pusana nano pembeni ezala na wana tiko ngai ekomi tour na ye na miso tokoyoka wata olinga te ezobete masola wata fali otoconfirme ke eza bina file te eza wata héritier pusa bavantime te mwana azobeta danger album to abeti bachiso to esimbi eyokani ezobeta partout na miniti eza héritier na miniti oyo oni jibe mpia na nani wera nsolo nani fali kupala te eza wata quartier latin azokumisa maison mère te aza frère wana héritier quartier latin azokumisa maison mère biso touti mikili na académie tosala baguerre ngai na seleo héritier avandaka pa seleo héritier pa yeba akota neti na kati ya guerre boye pa bureau na nga jos mente aya tatula mbata yokuti na oke poto te yo héritier azoba mbata aya wana ezalaka guerre anga la seleo ye azalaka pa seleo ye mpe fa kota guerre bagifla héritier watana te aloba yango ye moko jour aya awa na hôtel advalane aye bomoni tchetche de bale oyo bomoni bo aza mbiaka aza prêtre biso tozwa kuli bambata bango bakenda mikasila na ye aza na succès ya makasi te yo ndo sila tchetche de bale asilaka te oye bende naza toujours kala kati éclairage carrière ebebi oyo nivyenga bakomona tchetche de bale ngai sifili do navandaka natikalaka nde natikala boti oyo mona album to obete pesi gazali na mati na ngai naoyembela nzeta mbila pawa aza na Afrique du Sud bientôt na okenda Afrique du Sud tokozala na orchestre tozonga so Afrique du Sud tokenda déjà na kati orchestre donc tolinga te tosila album ebima awa kala mingi te koyoka banzembe tobeta lisolo ya album za calme toza bia na yo tosolola tobeteli yo totitelela palanga na ndimi bapoussière ezwa biso napesi mbote na Mamadou Touré le mannequin kuna na Turquie bambote na yo Jojo Kabuya na Turquie wala bato baoyambanga na Turquie bambote na yo Fifi Miel d'appétit napesi mbote epai ya Papi Mongo Diamant na Roi Kiz Papi Mongo napesi yo bambote na Sele Manzombi ye kaka Diamant na directeur Koyate aza na Lukapa napesi basalama trop na boss Ibra l'héros national de Lukapa tchetche de bala apesi yo mbote na Dona Bwebo la propriété toujours d'accord
Xavier Lopez. Xavier Lopez dit un match. On a vu un peu. Ben oui, le Gabonais le plus suspect, le Gabonais le plus dangereux. Moutaleki, Abotamina Nouté, encore une fois, le véritable dispatchante. Le boss c'est Pablo Kini, tu es toujours dans le bon. Dieu le Macharan Zambé, dispatchant, Pablo Kini. Ah, t'es là, comme c'est bien le Pablo Kini. Dieu le Azo kabola mbongo et pas ya ba petit da ba tunyo surtout awa ba da il ya zo ya bozo tika Pablo Kina la ndoki te ngala maleki d'accord problème ezate Charan Zambé tu de balle yo pe le bateau toto ke est-ce que Wenge et zala pe influençant pe jeunesse na oui Wenge influençant jeunesse na biso Wenge musique BCBG 4x4 meilleur orchestre ya Osaranate ya Gaza mabebso ko la na bango to la bango na esplanade to la na bango na esplanade to ya wana to mona na Wenge ndezo beta o mona na Venson na Benz na ya vert o moni jiba ya soma ya Isaïa noir bazo ya wana to ya wana to la bango na kermesse ya nani ya mwana Mobutu na Kongo Mobutu to zalaka wana to mona Wenge zo beta Wenge wana sko ngana préféré soki bango tout temps ba osangana ba sapena ba pété na bango tout ba boaka ngo pena musika ba boaka c'est-à-dire la souteur on le roi de la forêt ngane bazonga na babilo la bango ko pena kala jibe pia na mukolo pa le président ba tie président ça na poste na wera son le grand financier na nene ça na poste na bazonga sepena mutu na ko sangana bango bo sepeli pe bon ko sangana bango to sepeli parce que retour na bango wana retour wana eza lango bien eza retour mais ce qu'il faut pas sala yango pena au fond du cœur. C'est parce que l'on explique que non gagne comme patron. C'est pas ça on peut expliquer que bon là tout ça on a compliqué les lois parce que que polémique ya pona Wenge. Jibe na wera ba panza ba famille ba kufa pona bango les lois mona isu bango ba sangani boy. Je me demande si ça va tenir. Hein? Bon, voilà pena et Simba parce que ba se comporter kaka na esprit que non o bazo ba tutu ba bureau bazara na bango te na entourage yo tikala na lukuna yo tikala na kuna to sa so makambo na biso o mona ke be loko na so ba sali yango eza danger mais surtout na esprit que non na kati ya pondo bala ba guerre na bango o mona et Simba na moté et où me la terre jibe papa chéri moto pamba faut ya pena que Wilson de tout wana ko ba Simba na do baza pena na muru pena que non ah wana président leader oloba président mais leader te po leader so atie leader peut-être c'est le premier que ça ba on peut manger papa chéri donc président Wilson financier financier caissier et pekaka prince Alem Akaba quoi que vient so Didier Masela ba ngotu Paul Netitina face à la wana po erna Wenge balaki c'est gaz a ka doublure na aussi mamuke mais Titina mutasala ba mamunyo surtout na maître Fikari ba tie pe on a ve muro Prince Alem Akaba Wenge yango wana mais na ba chanteur Emelia pe faut ba benda na lela yo na monoko nini anetuna itembo mawe grand poète Elias yolingi ayemba na Wenge bato ba yeba vocal na ba c'est mon pe jiba so yate Emelia succès ya mabe aso bloc à JB na ba répondre ba la samba so ça bana ya Wenge ya kala mais tellement na yaka tester na lege pas madilu système après venir la ndi oshwe maître Matuda c'est mais fallait lobby fanzo alobi ke la ba timisu ba ya rande cop ba Wenge te bande ke aye ko sala boulot mais azande Wenge te bon place wana abwagela ifere tchétché de nazo nga naza muta vérité azolo ba émission là parce que amoni ba présenter faire téléphone ya pris à voiture ya sombi nazo ezali nondi ezali na Google so bet so mona téléphone na nga naza muta vérité na pe ni muta falite fala za ka pire masa to za na quartier la te bolimare ba bolinga question oza muta somo wewe mbepe je ne pas la polémique voilà ma polémique nazo ba vérité fali ngal to mo tanga ko fali on peut pas pamba non elle est gâtée elle est gâtée tchétché de balle là nous comment le tchétché de balle là ça tchétché de balle yeyo tchétché de balle à lobby boy et fanjo chanteur dans son quartier latin ndeza boy ye
ferry. Problème est entre bango. Moussou 60 000 voitures, il y a 23 000 et quelques dollars, euros. Moussou pas habité 234 000 et quelques, 235 000 et quelques dollars. Si le téléphone, il a fait 300 000 euros. Il y a quoi Simba qui a un si le téléphone, on a besoin de Google, on a open. Si mais c'est Google, ça la nini. Mais c'est pas le seul bino état bomoni babwa qui facture ya nini on a pour caro ani chéri bino moi trouble ah ya yo nini na ngo za na caro Maybach frère nangai akolo bela suma ba voiture tata so belo cher Rick Ross nalobi alobela rango mais si bazala ba jet it balobela rango tu ba ye alobaka ka somba jet wa pe ontile ya loba rango te tete ba non il y a un master normal. C'est des balles normal lelo. Hein? Normal mbongo za pembeni. So ka la douche akota na mbongo te. Atika motaka, alors il va montrer, atika motaka ba botaye. Asoko ma papa niki partout niki ba fela. Abimi azonga la timbati, atia bia na komi fali pour parler manette. Normal. Non, maman ça to vala na bango normal. Frère a qui testé, ngam na zaki na kataki pour pas bien na fali. Yo pe kam tozo faire. Des frères bazwa qui na kokuta yi. Bazwe na mikili ba na mais a traumatisé bino pe quand même on arrivé à faire rigoler comme Kofi Olomide faire rigoler et les quartiers latins. Bon on est ba copie ya fait mon pa wa saba qui fallait pour faire comme bisalela. Yango ko faire venir sala ba bloko ningi wana. Ngai hier na zo suspension à 2 mois. Fallait le bien tchéché ke kuna okuta suspension na yo. Po na kutaki na kata chambre ba ngana sina lembi orchestre oyo na longola ngana orchestre oyo boy na be wana toza na Zimbabwe wala la chambre mona fait Tyson na kuti fallait panza bilo blama na chambre suite ya ko panza na masakra kaka moi album de mona ki wana alemba avec quoi avant di pela mabela binga tia nga sina lembi makambo oyo na sina lembi Feli wala Feli Tyson kaza soli c'est pas na Feli ay makambo na OK alfo ikuta nga na chali to ina yo makambo ba ya fungula be porte ndoki na ndoki bakutani oh sali bo porte chambre na ngabite na telemi pe nazo ka mabolo ba to komi na aéroport à Zimbabwe to vandi ya telemi prise aïe ça soit mon pa beta propre costume problème ni on entreprise tchétchène kamezana do tchétchène comment déranger na ba chambre yo ka mabalo ba chambre problème ga ngwana tchétchène bali ya ngali oui prise yo comment déranger na ngali prise asana le roi moi si makambo naso tosala na ba chambre ba carte to beta ba mbongo bani na ko komisela yo ngwa te zo kota na avion bientôt zo recevoir ba contrat ni patron oh Bina basi yaka ba bengi bina basi. Président ka kutu na funda ya mutu te mais Tchétcha lobaki ke non Sam Chitu aleki pona utaka kadete. Na mona makambo. Ba bomanga na aéroport bona mona vis-à-vis. Ba benga mutu miso la je vais mutu mbonda tseka. Ba bulaka ko longwa te un jour. Oh, nani Passe kose mabatalai. Oui ke mabatalai. Non, kombo na ye yango mabatalai. Passe kose mabatalai. Yaza fait la biso. C'était des bails. Kombo na ye yango wana la tin. Respectera pe batu na yo. C'était des bails. Obi ke émission ba hotalo ba kuna ba hotala yo. Ntseka ko difele la passe kose mabatalai. Et mabatalai tu mettre on a caractère la danse na ye. Oya. Et wo ye wana mtabina danse wana na magie. D'accord. Donc ye patron. Ngana ngina loba. OK ba lingela kinga bulu. Ye na ba ki kambezalia wa mwana yo falongwa orchestre, falongwa mouvement zo déranger. Il fait aux sima do petit binda ba sabit na yo biki non sama le kinga ko uta academia. Ana be nga tchétché de bal so be nga ko mona parler Roger. Donc vraiment moni le nom de Roger do yo na pas présent be nga Roger. C'est que longo na ki tchétché apaché. Ba mona bi presse. Bazala ba idée la bango ba olinga ba sala po ya zo linga sala album ne droit chemin. Yango na episode vérité po na yoka ki ba vérité zo ba yango na ko fundanga. OK bino tout bolongwa liboso na ngai. OK. To longwa liboso. Tango bimisi secret nde mama bibino tout bolongwa liboso. So ko bomba ki alinga ka lobate. Ka lobate. OK. To longwe to komi na kiti avion ngala bani na koyemba. Ofundi ngana tata, yo fundi ngana mama, wa pepa ibomona papa. Tchétché les balles moi ya mona kena na zoka suspension. OK. Tant na suspension à l'école, ba pesinga 2 mois et pas yé fali. Fali chef d'orchestre zaki ngibiso mto na fungula mutema te presse chef d'orchestre. Pour zo yemba bien ensemble ça ni bien. OK. Ngam na fungula mutema. OK. Ah yo so pas doyen. Doyen zaki yo ne mto décida ki. Ngam na décida ki te presse chef pena chef d'orchestre. Vera mo pas bien. OK. Maintenant on dirait il fallait tout ça ils ont fait ils ont fait ils ont ça arrière avec retard. OK. Fallait linga boulot presse chef d'orchestre. D'accord. Pour faire na yo kela yo
ngai nde songi orchestre. Tchétché de balle. Ouais. Kadi ba wokete olo tchétché de balle. Ba tout ya poto à Paris boyo ka vérité na loba nazo finga mon te mais nazo expliquer vérité. Songi ka ba intervention na bino ba bibi ko commentaire. Tchétché de balle yo nazala on vivre à l'aise ba tout bien maintenant et puis na jeune non. On appelle la carna yo. Éclairage. Bon là te la ça go monia la soma yo te. Ko mindo ya pa me resomba pina kara fali. Mais tango za ota ah. Au moins mindo ya pamba e resomba pina ya kara ya fali wana o tambola bien te ah. Non, de la vérité, mon frère. Ah, la seule ligne, on vraiment, le bata papi bon, la seule ligne, le lot. Là, on a solo facture à Caro. Ah, on a solo tous les factures, on comprend. Mais ça l'est bien. Biso, on a tambo ma colo, on se car. Biso, j'ai non dit. Biso, tu roba na rolo baraté que non, na somba ibo. Ah, là, c'est pas la vérité, il fallait comme ça à Car. Bonjour à tous, il fallait. Frère, on a vu dans sombi en voiture simple, mais comme on a en ils ont 26 km. Ça va, merci. Tous ensemble, nous avons pas Pambolaka. Ah, on a 26 km. Hein? On a bien trop landé la Ramamba et Fanjo. On a landé la Ramamba tout le monde. Tiens, des mal. Ils sont qui continuent à être leader. On a songi. Là, on a eu Lunda. La chanteur, Kimingaï. Bazamutu. Ils sont là, la peut tomber tango. Ouais. Oui, que tu des balles. Ozongi lunda yo moko problème na yo tchétché de balle mbongo tout soit que pas bato diamant non ngolé on ra yo mbongo et puis à chaque fois la componente ma mission peut bazonga ra so tcha bango wa pango so ba ina ko pa lunda to songe pa tchétché de poto ka mola kuna ba message la opende ngwala message ni nyango za kimtema mabeza makambo mone pas confier lobide to lingo gagner mokini mombanga la moko jeune ndi mbongo alunde za mbonga kisi banga ba okufa pamba obonga la boya bakende so na zimbonga la simi ombe na tala ona sambeleli là c'était Mario za la golia o golia monto vérité yo sambela ra partir aussi partir na soto tika o sambela ngote on les a ba spirituel mabe eh bien en tout cas jeune ndi dikamo na bi vérité donc ndeto soli pena awa ezani ngwana nalinga massa za l'orgueil te mais c'est pas na tagi na mission le bagi akomo ba très bien mais oh ba épée malembe et Fadjo malembe ba fait bazana ba mais quand même ma beni ngo lobi na émission na lobi ke ba VP faut ba comment respecter lelo pour ça la makambo bango pe ba sali faut ba abeti ba Olympia abeti ba abi et surtout e Fadjo alobi lo moko kitoko na sepeli na ngo ponanga abi et comment liko mukira makamba ve ba sala ba bete ba martyr faut balusa martyr wana po makambo na style ramba la moko détermination na ramba la moko yo faut valider ngo kate et aussi la jeune nondi ba œuvre des œuvres salemi dans la kata Congo wana ba œuvre pena silika te ba œuvre salema muta banda mutu bota banda kenda tileki te azanga na besoin ke bat batira lobane ke bat wana bat beta ba martyr ye pas comme ke ba banda ba beta ba Olympia ba beti ba Bercy abeti Bercy ku ya mo ebele ko le ka bango et comme ba ba beta martyr hein Bercy abeta wana tu vois l'équipe ba Bercy bazwa image au place bazala zali concert menacé te zaki menacé message concert wana simba te bien oui aux âges grand journaliste mon frère oui te que concert wana tonda ye frère wana abeta Bercy ma ezala menacé matondi sa salté on a ba bouger ne ba tchakité fa ba filmer on a mine de comprendre que non ah ne telemia wa libulu ezali ya tout monde ba plein oui plein ils appellent même des kaka alors la yolinga tena silika et atini amigo alors chantez à vous on m'a dit fou wana conseil on va vous laisser bêta la barre dans le temps il y a la vérité on a reçu la vérité conseil on a bêta na barre ti obi zeni ta jibeti lelo et bouger mokili bêta na ba terrasse ba bar conseil il a fallu même ayo ka ngo soni ko bisa zo ka ba strendam a reverser parce que ils allaient menacer concert wana ezali ba filma noir na ba bougie de bo mona ki sala plein mais ma biso ezalaka yo mona lumière et attendez ça attendez ça ya arena te bon problème ezate ba beta you arena beta mo arena Bercy arena mais siko quand même mona foule ya bato ba ya ba répondant positif ba sala bien système wana on est à carter la tête voilà on est à carter la tête mais ozo telemela on a zapeka carter la tête ate azaka carter la tête yango moni chacho lelo simba ye azaka la chacho
mais soki batie fali omona fali mpe owumele kobeta mpo abetaka rythme ya tchatcho tchatcho elembisaka yango bato wana ye abeta tokos musique te tchatcho tokosa bavele yango wapi tokos wana na mwana palais tozikale misapi na fufu na ndako ya mama mikuna histoire bachanzaka te nalobi histoire bachanzaka te c'est un ami ntango akomi ozika moto misapi ekomi olobi mopa onali oyi baparti wana nga nayi basécrétion na fungolo ye place moto liam na badi fala aziki misapi misapi fufu moto caméra ezala na image na mon frère oyo bakofeyima place na ntango akomi ozika moto oyi parti wana olobi mopa onali eza basécret na fufu ya mamami wana eza récompense tolia yango biso tu yo pozika bamoto te ngala liaka la fourchette nayebakela c'est formidable quoi le boss Roger Kambenza bambote na koto zali le boss na omona mikolo bozana boss Ricardo le patron Ricardo bote plus muneza la kaka quoi bana basi mikili nazomona bino te vraiment nazoluka la plus belle femme il y a Belgique, il y a il y a France, il y a Londres, il y a la plus belle femme, et puis en Turquie, il y a déjà la plus belle femme, Fifi Miel d'Apetia, qui a gagné dans le Nicolo. Fifi Miel d'Apetia, qui a gagné dans le Nicolo. Na Luanda, na Yebite, na gagné. Kalamingite, il y a un système de proclamation. Banani bazana mbongo na kati ya ngola banani bazana mbongo na miki parce que bato ça la ba partir trop bazo kabate bazo mikisa trop bazo kabate quoi Angola est comme un système individu il y a solo individualité la part na ici comme on l'a tete le ba ko binga to fandika boye sextap c'est important parce que yo pour sambela na bi ke tete le bal pour ngama sambela moi trop et comme on a lelo bandaki na ba Michel Bakenda tout monde ba Denis à l'époque tout monde Michel Bakenda tout monde ba frère na ba frère lelo et quoi les frères Mike Kalambai sextap na moi si ya batu ya palin tout ça il fallait ba ça la featuring naie tant comme là qui on a mato tu te dis quoi est-ce que lelo to lo ba ke to pesa bato babande kotelemela bato ba edingo babande ko lobaki bato na ba ya ba monte pa na e kofiolo midi lo baba moko boye pona ba pasteur le faut to pesa mango raison to lobaki diable ndem tazo combattre l'église makasi bon problème ezali awa ye mwana mwasi wana komo ni nani Zayala so Zaidi Zawadi oyo alobi ke no ayebisanga tosala boye na ndimi mpe na sali obi ke biso mibali soki yo mwasi okangi maboko bi na ekosimba te na kosala te omwa mpe explique lo mwana ngo ototikaka donc mwana wana eza bilengi na ye ayokaki na solo yango abi te lokola nayoki bilengi esili siko nasambwisa tipo oyo da ya kiango na bulu kayoka na bilengi na ye aisali ko ayoki mpe amekiti ndamonaka mai kalamba pakole mpe vaseline na mfuela na nsuka ntaku batie ozo ba vérité ngala amuta vérité batie vaseline na nsuka ntaku batubi mpe ke je esali na enregistré mais sikoyo tout wana ta makila bimi tche de bal mais ye azotala ye pas azosala nde publicité na ye mwana mwasi wana botala ka la part ya mibali te mai kalamba aza mobali aza moto asambelaka c'est normal mais soki diable ye wana oyebike nzoto mwasi so liboso na boye ata bato bapikaka mopike ta yina ne quelque chose omona te na cuisine okotaka na cuisine obamba abi Joseph akimaka mai kalamba azokoka okima te ndenge fallait pas champoa mai kalamba akimi parce que eza soni mais asali yango 3 fois bon aza moto abasi Tchétché de balle. Alors tu as passé. Aza mouré. Ya wala, na mande flash. Tala o mama ba favori. O mama partir mande fo ezara. Ya ngona ndeki bolingo kindumba. Ezara. Voilà, yo posa la ngona. Na ngo, na ndumba. C'est de balle, na miki ngo. Na na rasomo. Tebe oyebi ke tuninga la tuna momino wala mikilo wala ndeni. Bernice bossa utaikin akendaki na bouger Kinshasa. Ezaka Bernice. Te Bernice te mususu wana.
Yo binga na momi souvenir na mais Salomé Kavongo. On va Paris à Bruxelles. On a Paris na camarade. Ma camarade balongola ya match de balle. Ah, place sur ça émission la chambre là. Voilà ça la petite sœur nanga. Salomé Kavongo mbinga pembe wana nde yende camarade. Ah, il y a un camarade. À Bruxelles, il y a tout ça. Il est beau à Londres. Il y a Londres, Ezali, la petite sœur Nathalie. Théo, vraiment, Ebikai. Mamie, non, on est à Londres. Kasi Nicole Compressor. Oh, passant un téléphone. Nicole Compressor. Ah, bah, on met des amis ça. Bon compter. Ah. Comme on a combien déjà? Non, on a 5 enfants, on a changé 5 enfants. Maman bonne. Moi, na maman na yi. Nazam ta vérité. Et bon, ça roi Salomon a beau transfert na combien? Il y a un potote pour voilà ba problème. Miradi Azali, moi na ya Angèle Alemba, maman naza na Paris. Poko ya via Dio Salemba. Quand même en mode ya via Dio Salemba, liembongo seni ni na va habiter. Na bengi moi na FCT. Bo ça va calmer et olika lango ba oksa ko na socialité. Moi na Angèle Alemba. Marie à la temps olympique, à la Bruxelles, moi, on a Taïron, on a Bella. Bah, déclaré pas Bouya Mayo. Ok. Alice de Monaco, en Afrique du Sud. Wana Zali, mon minanga, il a botani moi la moko. Ma vérité. Et tu as dit mon Minou. Minou Azaya, j'ai tué Sambo. Moi, on a Dani Dendomole. Donc, vérité, il y a moi. Moi, on a tata. On a perdu la beauté dans la mère qui a me soutenu. Il y a pour la Nalogola. Et pour ça, la Niga pour. Ah, mais. L'objectif est combien de bassi, combien de balles? Non. Pour le moment, on a la mère. 5 balles, on va pas maman. Famille, on va non, je dis que mission, il y a une bonne émission. Bah, commentaire, on va commenter. Oh, comment va bien au local? Si tu as des balles, tu l'as dit quand Moïse Mbiye contre Mike Kalambay, et comme les sous pasteur Marcelo, tout le monde a dit surtout, à doit apparaître sain, mais à attaquer, pas Moïse Mbiye qui a un audio, naé, à Bandai Rolinga Moisi, il y a Moïse Mbiye, soit disant maman et moi, Moïse Mbiye. Batou Yanzambe wana. Est-ce que tu peux de nous éclaircir? Yo, comment tu les traites, Batou Yanzambe wana? Na lelo boye. Batou Yanzambe wana, ba gagner biso lelo. Ba ngopi ba mona ke ba musicien, bazo mener biso ba musicien moki. Ba ngopi biso ba musicien moki. Ba ngonde ba musicien Yanzambe. Kasi Nzambe ebika ba ngwa biso te. Bo biso za bana Yanzambe. Bango baza ba travailler Nzambe. Bango bazo salaire Nzambe. Pas de problème. Mais bango bazo salaire Nzambe. Bazo salaire po ba sali Nzambe, ba travailler Nzambe. Ba biso ngana yo toza bana Nzambe. OK. Donc bango ba travailler Nzambe. Bango nde baza wana Mike Kalambai na nani omsura nani na Moïse Mbiye baza na guerre. Guerre eza ya makasi na CC wana ya kusakana te. Ya ba komi ko mbwa kala ba mbwa kela tina liboso ba cher. Bazo ba ngote. Ouais, bazo yeba la ba ngote ke no baza ko mi. Est-ce que eza côté ba compte à rendre? Baza na makambu ya mabe entre bango mibale. Mike Kalambai bisone bimi apakola moi si Vaseline bibi boy. O kuna pe bimi no ala la moi si donc on moni téléphone. Et so so mututu. Et so mututu, et so na twana mbingana nani. Wa nzela mini. Pasteur nani. Mukuna. Et so ba tout presque tout so pe héritier. Et so ba tout, et so papi mboma. Mais na quartier la tena so bisote. On ni mutaka kofi. Petit Karine Mokonza banda. Non vraiment, non la ça mutaka kofi. Qui c'est zo la ebla bina non. Karine bimisa vidéo na tala ndimao ezaki biso na quartier te so mo mutaka fali et mon na te pour biso na quartier des idéologie tango kota contrôler tous les quatre latino mambole ya raté contrôler tous les quatre quoi donc de quoi d'atela après ça vidéo stratégie la kwa yemo mokonzi a rodengela batu na kata chambre siko ba kosela pe vie makambo ya sala tellement acha ba caméra acheté et dans la honte mais fali félicitations na ndenge ko lo ba émission ozongeli isusu nazolo baboye nalingaki boye nalingaki boye siko na banda sepela na ye omoni yanda kuti na kati ya quartier la terre master moko abima asala succès mais azala orgueillité azala millionnaire milliardaire bala rekota mais yazalaka lokwa sympa azalaka te omoni ngai boye na asala boye le respect s'impose bon respecter te il faut imposer bino respect voilà kasi le respect s'impose yo fana fali te na fala na loba makambo ya lobi le respect s'impose ngate ya loba kyango ba na ni bumu est-ce que toilette
Donc, il bien ça. Donc, Tchétché de Bal, tu as commis un album, Epic Sana. Voilà. Album Epic Sana, tu as commis vraiment, on a une chanson, il y a une la Pawa à l'Afrique d'ici. Mbongo na ye comme lundi, yanze beaucoup to kala été pour mbongo. Awa mbongo ne comme lundi. Lundi c'est na zuango. Na ndenge mbongo ye comme lundi Tchétché de Bal lundi sans faute. OK. Awa mbongo lundi mbongo comme na côté na studio na fungoli ordinateur na classé chanson sili. Et alors combien de chansons? Les ali na 7 chansons. Album à 7 chansons là. Mokété bon. Non, on lundi pas là. Ils ont 7 chansons. Parce que so yo yembela boy, ako mo kimo na téléphone na bo problème na. Yembela batterie ya sir. O so na bike no sala boy ya sali. Pesa mbongo panga nganze me beta 100 fois. Awa pesa. Bamsu babanga nganga fort. Ouais. Yo coopération Nzita banani tokota na banda banganga. Ah, na ba José Nzita. Ye kutu tokota le ye wala leader banganga. Tokota le na Kingabwa akoti boy abina oh ya yo po ya ka abina ndeko bo to sala. Na Kingabwa José Nzita. Si. Pour la musique on a qui cité. Et eloko nyonso na mokilo soki beti yokani ba solo liango po mokilo za ba koko. Ba ya tu ba ibi mamna ba la vérité. Ba solo la. On dit que baba ne touchez pas mais ouais comme tia José Nzita na makambo. Nazala na to kuta na ndawa nganga la Kingabwa. Place mongu mebima. Ngana kenda ko. Nazo ba no vérité. Ah, ngana mona beto konkosi na musengele mona laki maindomi. Na lo ba vérité. Dikabwa falina faire les téléphones spéciaux à ce téléphone à 300 000 €, on a celui voiture à 23 et baté et puis il y a moi ça va problème. So tant l'émission il fallait aller kana kia baki maramu so bogi la faire. Eh tala wenye ba benga yo te. To mona faire ya na d'ailleurs numéro 1. Grand prêtre ta azoboka bakri. Azoboka bakri ba tie pour tout ça na suspension. To mona sou faire ga na wenye wana jiba telemi boye dernier fils. Faire yemba wera ya bambie 100 ba mbembo. Aketika moninga te wer faire ba ebie pe na wenge to mona na wenge pas lobi aboya ngota aboya ngota lobi ba travailler ba wenge te po bafana na bandal te net yo wenge pesa oposa mais oza mona wenge te quand même oza yo bon mais faire aza mona wenge ti abetra musique na za wenge te yeza mona njili te faire te ba ngoto bandal. Mais trop bandal. Asali ngoto tant succès il a vu parler na bandal et puis ça succès biso on va falloir tout ça quoi envie faire. Ah biso tout. Tu on a fallu batenga un jour faut la le kaka ya yo. Nous avons avec aller kaka faire. Mais non dit. Oh là mamba. Nazo solo makambo za réalité. Héritier mutaza na temps. Ni vérité, ni falité, na minute c'est héritier watanabe. C'est bien, coup de pouce. Avec ta double Atlantico, on a vu que Tchétché de Bal au la première partie. Il y a concert pour tout le monde lever le rideau. Mais la première partie, il y a concert et à Tchétché de Bal parle tout dit déjà à accorder le koala. C'est le Manzombi apaisé. C'est le Manzombi apaisé pour avoir producteur dans la Liboso de Zaranae. Dans la Makamou. Mais na wimba ka banzemu na ngaya ko yavi mo pawo wimba ba chanson ba linga peta ngokota ma te bona lo samo ba dance lever mo pawo mina me ba nzemu na ngaka voilà bon hier deuxième bon dans la haut ouais ba bon hier Tchétché de Bal on peut ba car on monte quand to et ba bon c'est la teke za ko pour équipe ko tabana na ba 5. Mais quand on a un lindanda, on a un lunda, benga, donc on a un fonctionnement. Qui dit bataille, on a une classe, on a une classe, on a une fallu, on a une matolo, on a une fallu bon côté. Mi faire la question à côté. Mais yo, le ben a que ça une Pixar na fallu jour du temps à cela était moi. Na kena otala mutu mon Pixar na Koffi Olomide. Na memela Colombie mba pesi mbongo Colombie mba pesi ngala. Na bengi boss Ibrahim ya Luka pa bi presse. Ça la vidéo ya nani. Maintenant sur la vérité. Ngai na rosa ateke non na sima. Fallu. Omoni sunganga yete. Po alobaki en émission frère wana. Alobi ke non ba ya msusu mona ate yaya. Aya boninga TV. Réclamer que boza la loyal, la vie loyauté il faut et comme un luxe mutu tout faut la loyal donc so za mina yo ko ke pas tête tata mo bebani. Les gens non. Et là on a s'appelé ba master bazana vision likamba vision. Tozongi on. Mais yo mutu ozongela ba master bazana vision te do yes loko s'appelle ngo wana te. Vision o azolo ba wana. Vision c'est ça là. Ba bongo de keseni.
il faut changer le bandera ba massa nde ba bon na bongo te ba massa no bi que soit le big ba la bongo te za insulte collègue vision Boko bongo te la que ba mayele te vision oza na ngora monde ya le ba bien que no ba massa ba na vision te po ya sentir le que yene mutazo mener parce que bon héritier la minute ba yo kala ba héritier parce que comme exactement il y a ventilateur ils a pas fallu ba nza ba bibo tia on les alambou mais yo peut so ra mondam nan ba tiki na mondam ventilateur était mais mondam les autres fallu muké mais yo pesa na mpepe héritier watanabi bongongo c'est Atlantico. El diable. Gogane. Non c'est là yo, Gogane. Souka le monsieur là bombe là yo. C'est tout en silicate. Donc de la pela kisi nzora là zela yo. Prince Bakali na zela yo. Ah na ora de aboya to fier kolanda na Angola onde zala. Là c'est plan héritier pour Kabaka. Bon ça voyez akabela juste bien à $1000 na tu peux comme moi en Turquie. Juste de la matière, il y a un héritage de 100, 200, $100,000. Je pense que c'est là Kabila. Ngai. Eh, na uzela wa makasi. Dan. No, what chef na olara o mutu na yo. Na chef na mutu boy, a bamba na yo. Te menga pese héritage Kabeli na la action na caméra. Et ça non. Kabela nga $1,000 Akabaka. D'accord. Faire les pas Kabaka moi muke mi hériter l'équipe. Ah, hériter l'équipe. Ngala yeli bango tout ozala na bango. Donc ngale nazala roi dirigeant na bango côté na ninga Luanda. Nde ba yewana fali soye na tse ozala fali asa zwi mbongo mbongo faut qu'il panganga. Ah. Baza batonga nini na mission vraiment na so zwi mbongo. Mbongo na mieux faut qu'il ne panganga et no apesa o moto. Wana ezali ndenge ya frère. Mais alobi a o poni na mona ba contradiction. Fali azoloba alingi kutatanga liste ya bato wa mema mikili ça dia ko aider bato beleti attends on point pour héritier memi bato wa beto 600 alobi bato balobi ke ya kabarate yango na obi asala makambo da l'ombre bato ba ye bato ndenge bato su ba kabara malgré ya héritier wa kabelanga na l'accent na TV pona linga boye ngalinga ba kabelanga to mona na so no vérité caméra star ayebi na solo na réalité na minute oyo mutaka ba ko le héritier asati na solo nga porte parole héritier nga pe avana ndima il faut na mona o mona te nga faut na mona mais c'est continuer wata bati no émission jeune non dit a on matin ba tout Congo Mokili. Congo Mikili, Congo Mokili. Boyo kaka na lobby. Et kabeli héritier na fali na ferry, ya héritier le kaka. Nga cheche de bal na lobby. Nga la liambo nga fali. Oliaka ya ninga kuzu. Te na ninga kuzu na liambo nga fali. Na pasi. Siko ifo na mona la ndenge. Ba regretaka ya monde ba pesa. Voilà, et tu es dans la mort. Tu es à la PSG, journaliste, lui est là, mais voilà, pas la paye. Avec les temps, on est dans les carreaux. Et l'autre, on limite. Et l'autre, ngai mambolo barawana, ngala kota na kati wana te mais cheche de bal to sali ndenge nango po bato bazo zela yo ya osarana te parce que même dans Angola awa yobi ke fonde mbonda na minute azo battre bino azo beta bino depuis nzembo ya papi matala tele bima nanu te mutu alongoli défi o ya fonde mbonda alobi musicien neti boko so mamutu kande ya somi mutu ka otambola na RAF 4 et ya marko ya lekito ya te ya moi lekina ndenge pona calculer bien pour la yeba mais fonde mbonda zo fia kola bino tchetele balo leka quartier latin mais mutu o auti na kibinda zo sala succès koleka bino. Bon, félicitations na ya betara mingi na matanga. Il faut ça la succès ba sero ba ko le la matanga. Yo ka seke. Ba sero ba ko le la bibeme na matanga ndenge ba betara matanga. So ba kompe na bar ba ngati ba bito to fula ngo kaka. Po ba message na ngo na matanga. Talo bili kambali solo. Yo ko misa okenda epanganga na José Nzita mais bakoka ofula banzembo na hotel. Wala ba ba drumer. C'est ba leader. Wala ba leader drumer. C'est ya ki leader boy. On a le ba vérité. Mutambunda abeta mingi na matanga. Mingi abeta na matanga. Bato balala mingi na matanga za basi bakenda mingi. C'est ba ko mela ba ba. C'est la sonze na solo matanga ba senga ngo acha. Et ça normal parce que Instagram nzembo na mona ngote. Te continente.
Ça fait combien d'années? N'habite mais quand même continue. Déjà bon, on est dans les réseaux sociaux. Et souvent les bêtis, oh, à toi la palanque. C'est bêtis qui est bêtis dans Marte kuna. Et qui est bêtis dans baro palanque. Quand c'est comme sur Afrique d'ici les obéta là. Moi je suis en train de chercher des balles. Na tokenda ne lunda ebeta. Yoka, ka lunda za Angola. Ba bika que to salo kisi esuka na Angola. Bilo mso ezali ngana tsinga shuma bimse pixana. Oka on a pont noir obéta, na Brazil obéta, na budget obéta. Pour na kena bisa. BBC combien des albums? Non, na BBC. Obéta des albums mo te ka na mboka. Acte des apports. Acte des apports de beta. Mais na teka ko plus cher que les musiciens tout le monde. Mais côté ka oui ba bika chercher des balles au teka mais ebeta wapi bo to. Acte des apports. Ebeta wapi? Zemba muteba. Ebeta wapi? Ya Sele Manzomi. Ebeta wapi? Sele. Tala ndondi mama ngolo. Ah ça fait. On va foutre dans les sous. On va pas mettre Hendrix. Maître Hendrix. Maître Hendrix. Maître Hendrix, ça déplacé. Voilà. Donc on va pas mettre Hendrix ça. Bakar nyonso ba patron tout ba millionnaire tout ba bon ça car. Alors ndeza boye. Félicitations na likambolobi na ya Mutambunda. Félicitations na ye. Ndé ba so ba sero ba za na bibembe mingi ba onde ba senga ngona ba bar ede ta ninga palanka. Mais ngana obim se pixana. Ce gars pixana bimi et obeta. Et obeta noni parce que na tanzaro c'est la nakuta na parolier bien. Na somba banzembo bien. Parce que nous tous abo ebiso na sto somba parce que to comment na ba charge mo na vie mo ba no vanda o calculer ça na nzembo ezaki. Nakuta na vrai parolier ya on a sombi nzembo wana neti nzembo yo na sombi ya yo mokolo bakananga ba absence nanga ebimisaka ba fleur ebele bele neti la caravane la sorcière tango balongola kie kindoki lelo nakomi nde gentil yo pesinga espace te chomboki la koboko la kokola kokoma tali yanzi amour epesinga chéri eza ya face omona zuwa parole binzo asalaka lofundu ke aza molai mokolo amonaki nyoka lofundu esilaki ye kotona olela ngo mabe voilà babloka ba pixana soto ke mpona nini yokatelanga mino na bolingo mabe lokola minu ekatelaka lolemo mondelo nabengi yo na tiombeleli emeninga ntina répondeur soki oboyino okoyokanga tinda ta message mpuku akota na ndako ya bato afuta ta garanti te nga nasengi yo parado okotianga poleso motema na yo nzoya ecubaka bato tonga jamai azwa ide kosala hôpital tala ndenge okopwana nzoya ecuba bato tonga mazwa ide kosala hôpital te nazwi na vrai parolier tu oyo yango epikisana na ngai bazelango eyobeta vraiment d'accord siko cheche de bal tosisi na biso émission mais namonaki audio mo ya Fabregas okaki oh nondi oh payé oh nondi c'est cette émission mais quand la liga la page quelle beauté on s'en frère journaliste merci beaucoup mon frère c'est bon donc Congo Mikili donc comme tu appelles la vraie journaliste les jeunes nondi Mobutu Yeyo merci beaucoup il est bien reconnu merci il est vraiment bien reconnu donc les jeunes nondi alors na audio wana ya Fabregas ndenge azali kotonga azali nde conseiller ba danseuse omoni te ke no bana mo bazanga ntina salite mi bango nde baza wana bayebikili bazongi siko bino poani bozali lix koleka bango na fula bino makasi bokamati botie bokisenga soni après bimi ke non Betty Mado akendaka pa wata ba 20h 21h wata apangusaka ye ozo comprendre kopangusa na terme c'est-à-dire apompaka ye baplan on a bi vérité mpo nga muta vérité bon sikoyo biloko na te bimi soki mai eninga na pamba te comme c'est héritier pe abambaka ne Petit Mado Mado akenda pe héritier alalaka ye ekoza les ont dit mais ekokoma pe réalité et probable po eza mwasi na mobali voilà mwasi na mobali ba possibilité tout ezali ya kobima eza nango na frein te babiro ntu bafundaka makambo oyo abamona ye Mado akotaki na 0h 23h wata abimisi na 4h 6h abimisi na ba 12h 13h bakiti ye mazopo chapeau wapi binza abimi na yo pe ntango osolala bamusicien na osalaka mpe makambo wana Fabregas asali te bango nakenda na bango na comportement ngakenda bango na comportement quartier la te biso toza latino donc quartier la te tokenda na idéologie comportement respect na podium boulot bon Fabregas atongaki abeti audio mais omoni makambo zataloba vérité ya bandengolanga basi obala omona osola na ndenge normal yo ozobombi audio ki orevesi nati Fabregas ayaba teke donc azosala audio po
et ayeba te ko yeba la pe oyoka na ba ça audio te ba benga na bazo enregistrer ba kasiti yeba te ko za ko enregistrer alors on va héritier la carte ya ton héritier mais audio n'est pas Fabregas ayebi na été que non ba za ko enregistrer petit à moi si mutado basi ba komi na ba jemo ba ko mosala d'ailleurs condamné Fabregas te mo condamné moi de mo pepa nani mbi onani o pa ko le vaseline nani Mike Kalambai basi kaka eza basi ba komi na ba jeu wana c'est le côté na chambre et na o filmer na o sopisa e bango ba ko mosala biso ba jeu wana so biso mibali tozala mayele et pas ya bana basi faut sola bien na bana basi o so sala mona moi sindeli na ebina so za besoin filmer nga mais to vanda na venir to sala bolamu tala muke na zala ngo yango moi si so monika ozobombele mbongo ndia komata o filmer yo donc bazala ba esprit wana ya ko dimne biso mibali basi ba sala makambo wana sala kango pas dimne Fabregas a dimne baba a registré na yango na pe bazo benga Fabregas hypocrite makasi bina filo ba Fabregas là très hypocrite voilà ba makambo boyezo bima oui neti nga na sepelaka te ndenge Fabregas ye mona no à se comporter envers et petit bina filo face à la fière face bina filo a respect OK bina monter respect fois sepelaka na bina filo ezali honneur na ye si abimisi akero luka jeune on a petit na beka mona za elonya mo ba via kala mais petit mo kuse boy petit mo ba bimisi mikaza penki boy tu le bako papa on a fait pas chanteur wana petit wana bo yes koyo basali ka ba bimisala ko po soit bina filé OK bina filé asa le gine beta wana Fabregas amito ko foyo le kala rapela na TV au vandi bo ngai Fabregas so tali bo bina filé plein de succès ba uti pa ngai eza honneur nanga so tali o koto nani Ibrator succès ngai so tali o psu na ngai Ibrator pe ça va Ibrator ça va mais bazo menacer bon menacer bon menacer OK bon menacer mais voir wana so ka aussi pela makambo batike libre to ba bna to aussi grand chanteur na RDC OK c'est bon na PCP ba mote kota zali Ibra d'accord OK donc c'est bien voilà merci beaucoup Tchétché de ba na CP na temps pesinga merci à toi président ligue mon conseil aéroport na PCP ba mote place aux apos il va au boire ngate po ani aurait deux obino to bato mars amena demo Eddie Murphy nani Bey Kanto Eddie Murphy bien Aschondo l'espoir de tous les Kosovars lobi tozalaki na yo obi na so non di kende zo montable na kay na zi nani be tchétché kende zo montable kala muto telemaki muto yo pesa ki biso apesa biso yo te pesa 25 ya kati na ye et pas na pesa nga 10000 na 15 jours nga ngana zo lobi c'est là kati nga yi azu 5000 apesa nga 10000 na bisele o moni mukonga na mona Eddie Murphy Aschondo na balela Aschondo merci na 10000 yo pesa inga po c'est là pesa ki 15000 mais muninga bimisi carte na ye azokata na kati ya bon voilà ni voilà que voilà batuna donc Tchétché de balle orieni koriete mon frère faut vérité zalaka c'est là kati nga 5000 kwanza bambote na mino place boza eza vérité non dieu peut bakata ki tenga wakati non dieu hypocrite Fabregas c'est là tio hypocrite Fabregas ça va bon mais na mo sele banzobi na s'appelle makasi to la ba viande ngwana non c'est bon voilà c'est le manzobi moi baisse kaka il y a $1500 yo les 500 dans les 1000 donc ba lunda c'est normal OK to kutani prochainement kadi mabokete double poche mwana mwasi wa l'équipe na bibale belé na ba possibilité ba bote na yo kadi mabokete kaka qui sinzora Tchétché de bala personne ba salam ko za star de star wata lié okati lamba wata olia ba tebele wata lié ba tutu alela fali pardon wata lié Tchétché de bala wata ko olia gata donc prochainement ciao OK kitoko tous ensemble. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocor valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_in. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles.